le bâti. Mais ce bazoué, c'est bon. Est-ce que des bisous ça l'émission? Ah, bisous autant à combat battu. Mais il y a des battus, mais sont des les solo bêta sans caralé qui na TV boiseau le n'importe quoi. Ils comprennent. Donc, si quoi, na sankara, na bisous bata quartier latin, ni ne la xague battu, ba outil éducation bien. Au monte que bisous bana latino. Yo moni mutalegi na TV va répondre à l'eau n'importe quoi. Non, même pas la montée. Zo la ça derrière que même côté où tu as besoin éducation bien te même nanda kuna bino pour excellence mais c'est l'ambassadeur mon pa mon konzi. Ah non, papa na yo na ba âge bois même pas âge moko mo le na TV au fin nae ou ba n'importe quoi. Et mo pe babilo msoupe tout ça non babilo wana tout ça la tête. Non muto non ngana lobelo aza mukolo nanga. Ana bana oyo ko tuta msuba mikolo nanga ngana ko leka na TV jamais na bando finga mais yo zui pour das wana ya koleka bandi ko fingolo ba n'importe quoi pour ba mona yo pour luka kwanga na yo mozo bosana ke omoni masumo to sala lelo to buka hango lobi apparemment on dirait mtete mais la bino ya po wazo kwa kuna même moral même karma pas mo kilendi mettre même moral mais on y a pas la maison mais mtete mais BCB to mona nani blancha mo sakape ata contre bino papa biso kuna to zate biso les problèmes na biso ezaka to kumbisi nzambe na biso na nyonso o azo la boss mboka excellence mais c'est l'ambassadeur to salaki na ba dossier minene patron salaki na ngokuna bino mo bomoni nzamba sali miracle dossier wana keira aboui tango wana si yango mona katongo ba otcholo libaku koto nzamba ofungole lo koto bakangaki bakanisa lo kwa bakokanga ye bakosala boy nzamba fungoli nzela koto. Vous comprenez? A Yesu kini boba ambassadeur. Ya omo mikolo to betela bino kolo kumbama kolo kumbama kolo de toujours kumisara encore. A quitter. Vous comprenez? De betela bino a quitter bino mo mambo ça na Congo. Donc na vie tika otie la batu bakal. Tika na monter à mabepo et aussi malango te pour la minute ato uti na likolo ba mami na maso beti ba shito lelo gangi ko fait ambassadeur. Kofolomde avait raison selon yo. La musique, bah formation, mais bah cadre de musique, c'est pas d'accord. Mais formation faut qu'il y ait des bons mangots. Ngana soldat te va former ngana bons mangots. Ngana musicien. Na soiranda encadrement. Ezate na boudé so bandeni te. Ngana ebi formation za na bons mangots. Formation za so komi au koti bulombila, OK so lingi ki far DC, OK ki bons mangots bien ki tona. So lingi policier, OK ba Congo. Et pas général Kanyamaza na ozelo so komi wana ozu formation na 6 mois tango bima boy kakata. Mais ouais, son na maison na formera batu le fait papa oui m'a bien les formateurs des idoles plutôt les formateurs des idoles papa oui m'a parce que la montagne bon temps ba formater ba ba sentiment ba cadre batu wana o kotsanga na polémique wana za kana bango ngana obeta masolo ya quartier latin ngana ebike na quartier latin Nazwaka encadrement, c'est tout. Chers amis internautes, bonjour, bonsoir, sans départ de l'ère à laquelle vous allez nous suivre. Un grand merci à mon patron, le DG Gérard Sambon, les patrons de cette chaîne, sans oublier notre cordon Hervé Kabamba. Et merci infiniment à toute l'équipe technique de Congo Sous Télévision. Là, je vois directement Roméo Moutsani qui est derrière la caméra. Merci pour les bons boulots, Roméo. Et merci à toi aussi, NK Kilo, notre réalisateur monteur. Merci infiniment et merci d'abonner à Congo Sous Télévision, d'abonner fidèle. En tout cas, n'hésitez pas de vous abonner, vous liker, vous partager, vous aimer ma vidéo, vos commentaires, on a vos commentaires, vos critiques, vos remarques, me fera énormément de bien. En tout cas, abonnez-vous massivement, toujours sur Congo Sous Télévision. Et sans oublier votre partenaire, tout à moi, Pedro Man, la bouche autorisée de la presse. Là, j'ai dit déjà un grand merci à Pedro Massévi, la poto na poto Mondoï, et pourquoi pas à toi, Organ Tigagason mondialiste à ballon, Gouti la Pausana, il y a après Sengonde na Luanda, Chris Le King, Makamona, sur la quête à Dombele, on est toujours ensemble. Et si c'est beau cadre, chers internautes, je ne suis pas seul accompagné de mon invité. Lui, c'est l'artiste La Montagne, le Bissonga La Montagne, Ngomba du groupe latino, quartier latin, de l'artiste Kofolomide, Balobi Kwadakouraman, déjà ambassadeur culturel.
on va parler avec Latino, son animateur, l'animateur du groupe Quartier Latin. Avec lui, on va décortiquer, surtout sur l'actualité, vous allez connaître, ça va vraiment être côté de Quartier Latin, avec mon invité de décortiquer Star. Bonjour. Ouais, bonjour, vraiment. Na PCP, bonjour, na batutu, balanda biso, ba meilleur vœu pour na esiliga raté quoi. Na bi na PCP mote na batutu nyonso ba mona ngakala. Na bi ngende ba batuni la montagne ngenda bi. La montagne malgré ba santé moi mboyagi tozali. Voilà la montagne. On rappelle bien qu'artiste n'a coûté vraiment malade, santé vraiment bien comme actualité et bijarabi so quand de pour na ko de cortiquer ça maintenant artiste mais santé vraiment moi bien ah boire une télé sur la actualité pour santé à moi jar alors c'est bon bah ça quartier latin bon bah ça président ko Felomde ouais quartier latin pepele président Mikolo Tobengaye excellence monsieur l'ambassadeur Bossamboka ambassadeur de la culture donc congolaise quoi to pesi mbote belé bisika zali vraiment pepele donc biso tout bien quartier latin posé puis moi oui tout ça na ba tourner to vidaki to yaki des gens to beteki na nsele sur le 8 mars sous na bengino ba mama le 8 mars to zana na Pullman to bomana sous wana mais à part ça vraiment ça va biso tout ça bien à part ngande yomo ebindo yokutanga donc santé zo déranger nga mais le goza musana biso to mesana au san. Voilà, qui trouve comme ça, bon, mais ça n'a choisi, il faut au décortiquer, ça va fan tout à latino. Alors, Star, déjà, qu'on fait l'homme d'ambassadeur culturel, ça, les bisons sont bien salis, vraiment, qu'on l'a la plupart bien. Malgré les Kambutu, contre Bazalara, au Bazara pour Bazara, mais la plupart, Bazar pour poste au chef de l'État, puis ça qui artiste qu'on fait l'homme tant qu'ambassadeur culturel. Sur autant que artiste, bateau bateau boelo qu'on a qui fait l'homme d'amérité en côté. Tant que soldat quartier latin. Tant qu'artiste animateur, le bani pour la bataille, on dit maté, basa content, basa d'accord jusqu'à présent, tu peux faire mériter que vous allez l'ambassadeur culturel. Bon, moni, le mona roloba, au moni na mboka na biso, Congo. Tu faut et le bosso tu rolongo les a jalousie, l'équipe trop na Congo, moté mama belle l'équipe trop. Lipamboli ya muninga batubele basepela na ngote. Batu wana baoloba wana soki pe bapesaki bango batu bako maolobela bango pende baolobela bossa mboka est-ce que bango pe balinga basepela vous comprenez donc eza likabo wana eza ya nzambe ndalingaki ezala bongo même ata président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo tia koma mokonzi lelo yo kanisa koma na force na ye eza nzambe ndalobeke ye arozalaka mokonzi yango lelo koma mokonzi donc etangama epé mais c'est l'ambassadeur excellence mopa au mokonzi etangama kisuka suka aux l'ambassadeur de la culture et ça m'a bête so ba pesier bo nyonga pourquoi mais tolanda ki monga ba porter parole à la maison mère Sankara de Kuta alobi que ko folo mdada ambassadeur problématique que poste ba pesier aussi mbaté parce que azan mi c'est mon côté ba yo Canada donc ici mbaté pas sangisa bato a mérité à monter tant que Sankara de Kuta parce que ça on donne ba papa Sankara de Kuta ça on donne une star na bi ko tala émission parce que il est qui pour le babongo aza le hôtel. Alors bien singa bawa son na bajibe mpia ndo bazwa. Yango na olobate totika jalousie to na biso na temps ya osala ba polémique wana te. Ya ko lobaka te. To na biso na temps wana te. Ko fiaza muninga na bango te. Azan mutu à niveau na bango te. Et puis faut batala rapper moni ba mopa o mokonzi excellence bossa mboka basala ebele na Congo o. Totika na nu to chano ba black wana basala pa. Ye Sankara ebike bossa mboka sala ebele na mboka o azana 40 ans de succès abeta ba 25 albums tala na au niveau ya succès ya mutu wana tala ba album o ya beti si lelo sala succès donc bato bongo baza batu o c'est normal faut zala ambassadeur de la culturelle. Parce que ceux qui soit signé ba marambo ya balibanda a représenté biso kitoko et puis na critiqué et puis aza mayele a pezaka ezate ke to lo ba pona o abeta ka kuna te to lo bela penas ko na marambo italimboka donc
Kofi Olomide azo mérité yango soki yo boya yango c'est koza motema mabe ngana obenga bango ba jaloux ya mo ina sali crimo boy ba jaloux bazo banga quadra ba jaloux bino ba jaloux bozo tonga quadra ba jaloux donc miko to mo kataka ba clip ba mibi ba mo ebele to tika jalousie soki moninga zui sepela yo lokola ya komi ambassadeur yo moteme baby et bon ce que so ba tiaki pe bango siko biso to linya to lo banini foka bo banda ko loba te et puis azoki on a makasi na ete ba benga ki sankaro bi ka benga ki ba konta tungisi bango ba benga ba pesa déranger bango ba appel le kuta et puis et ça la nga passer so na moni batu mo boye o legino na TV na sentiment o tanga kombo ya excellence mais c'est l'ambassadeur Mopa Mokonzi bando lo ba n'importe quoi nzamba limbisa bango mais un jour ba comprendre o Kofiaza. Voilà, un jour on va comprendre au Kofaza, artiste, j'espère que classé abonné toi qu'on se respecte fan toi quartier latin, n'a pas mélomane nyonso. Alors président lui déjà poste en tant qu'ambassadeur culturel. Nataki président ça qui conférence de presse. A le bien on y on a le bi que bozo tsaye mando ki trop yendeka mutama be yendeka muyibi yende jaloux yenda viola ba danseuse mais ça ba l'idée ba botana ba danseuse oboye bolo baraté. C'est ça. Là, tu comprenais directement attaquer côté on entend en comboté, mais j'espère que tu peux comprendre, tu vas comprendre. C'est comme si le président peut malgré que Kofi, mais on d'abord rappelé sur ma membre de Carabanda, pour comment vous voyez que côté Misa Botana danser. Quand ils étaient d'abord à l'issue de ma membre de Carabani et Nanda Rabaninga, oh, ils ont Congo. Ngabingango, Mboga Moboy, Bantene Zalaratro, Yoko Sali Kamoboy, Ndetuzaboy. Tu as commune makala ponga na mwana makala na robo ya mabele na ngate tu as makala na mabele na nga na rosali kamo boyenga kansi lokwa na makala ba oyeba te mais bo comprendre te batu ba yebi yango ndenge nini c'est ça ezate ke ya yaki na ndaka mutu mobo atala nini yango leka kuna te mututi oh veux pas vivre ande batu tu ba vivre RMOP avandi pe ba news pe le kana mboka msusu pa yebi msusu pa tala ka msura 8 ans. Pour étant na éming ils ont travail. Donc boss Amboka lui il travaille beaucoup. Ils ont mon abisso tout ça donc biso na quartier latin beaucoup de travail. Yo mon abisso tout le cas mission tout le bar pa bande batumsi balo bar. Attendez patron nanga boss nanga a commis le lot ambassadeur de la culture congolaise. Yo sur moni biso batumsu boye bo melama ite obi ke biso to sala makambo ebele metolo bela ngote tokenda bamboke belé to sala makambo ebele metolo bela ngote te peut voyage ko antika wa ko pa quartier la tête bon début to botama to kuton des ala bon mais so ezaki bango ndenge président na bango akomi kaka ambassadeur mama na ngai mena ministre to melama ite mais biso to mona ngo normal to mona ngo pété eza elo mo gravité to mona ngo c'est normal pour papa na biso a maele. Donc c'est normal, on mérite place wana. Mais ce qui a touché qui moi point wana, c'est parce que mokili obi que elo ko sala nga pasi tous les Congolais presque ba musiciens mingi pe ba motema mabe na kombo ya Kofi. Eza bien te. Mais c'est là bon que le président azaka mabe azaka bien te soit sangana baninga banana makambo mabe ngo ndeti makambo nini ye moko lo bara so botuni mutu wana boyebise yo Kofi Olomide sala onini o mona ki aloba makambo zanga tina o mona yana batu mso mona leki na TV aloba ninga bilobela tika loba mais on est makambo loba te mais so bazue ba c'est bon est-ce que ndeti biso to sala émission biso to tanga ba komba batu. Mais il y a des bateaux qui sont les solo bêta sans caraleki na TV boazo loba n'importe quoi. Vous comprenez? Donc siko na sankara na biso bata quartier latin nini ela que bateau ba outil éducation à bien. Au monte que biso bana latino. Yo moni mutaleki na TV va répondre à loba n'importe quoi. Non même pas la monte. Zo la que ça derrière que même côté outa aux éducation à bien te même nanda kuna bino pour excellence mais c'est l'ambassadeur Mopa Mokonzi. Ah non, papa na yo na ba âge boa même pas âge moko mo le na TV au finga e o lo ba n'importe quoi et mo pe babilo msupe tout ça non babilo wana tout ça la tête non muto non ngana lo belo aza mukolo nanga ana bana
oyo ko tuta musuba mikolo nanga nga na koleka na TV jamais na bando finga mais yo zui pour dasi wana ya koleka bandi ko fingolo ba n'importe quoi po ba mona yo po luka kwanga na yo mozo bosana ke omoni masumo to sala lelo to buka ngo lobi yo ko salelo mo lelo mo na normal ou bien nga na leki na TV na ndo finga soit leader moko boye na mo na normal mais ke ba lobi po ko buka ngo faut que ça respect na batu biso bana latino boss atinda biso te to finga batu biso to zalaka na pona ko lobela makambu yo qu'est-ce que na biso to lobeli makambu o ezo monana po to lobaka o ezo monana to finga batu te to za rappel jaloux na batu te to za rappel contre cœur na batu te mais bino batu boté melaka mopa o mokonzi kaka ye mabe problème ezate bino ka malamu mais mokolo ezali voilà mokolo ezali star toi toujours na star la montagne balobi ngomba toujours na kata quartier la terre star mais président kana confiance de poste à lobby sur ce point moi attaqué alobi que Félix Wazoka à l'époque malgré ba propos na ye abimisa ya mabe na TV na média mais ye atikala ko tanga ta komba Wazoka te na émission moko malgré ne Wazoka banda ko sala mais lelo amona ke Wazoka na TV akomo tatola dans bolam na ye akomo kumisa kofi akomo tanga komba kofi ndenga bien donc il a dit que il y a dans les camamotute bon on est dans les camamona boulwana mais c'est ça au moni moto yo azalara au monde de frabo to beta musique biso to mettre aux na ba actualité ndemote oui vous comprenez monde ti ba mo pa mo konzi baza batu oyo yaza likolo ah mena likolo apezaka donc pour obacha okana Congo faut o toucher kombo wana vous comprenez bato belé moni bato msusu atando yo zaboye yana bato belé ta msusu ba créer la ko ba problème makasi ozarano na ba problème na bango te ba ko créer likam na bango c'est mais kuna ba bimisi kombo non mais yo ebi na oti mais tellement on répondra ka bango te silence na yo nde bato bango moko ba ko mako tatola bango mi koloba mutu wana zali na bien mutu wana boy na pesi kutu président Félix Waze kwape bambote belé doaza moko ya kati ya batu o bazali pour mopa o mokonzi excellence monsieur l'ambassadeur batia appui pour na makambo tout le monde peut carrément pas à féliciter président il parle ainsi ma président c'est ça ezola kisake batali nanu qui polémique ya musique était batali nanu na ndenge culture na biso zo tambolela ceux qui ba poni Kofi et ça m'a bêté attends so ba poni qui soit président Félix Waze quoi même we ranson et ça m'a bêté mais apparemment on dirait m'tété mais la bino ya po Waze quoi kuna même moral même karma pas mo ki lendi mettre même moral mais on a pas la maison mais m'tété mais BCBG to mona nani blancha mo sakape ata contre bin papa biso kuna to zate biso les problèmes na biso ezaka to kumisi nzambe na biso na nyonso o azo sey la boss mboka excellence monsieur l'ambassadeur to salaki na ba dossier minene patron salaki na ngokuna bino mo bomoni nzamba sali miracle dossier wana keira aboui tango wana sil yango mona katongo ba otcholo libaku koto nzamba ofungolelo koto bakangaki bakaniselo kwa bako kanga ye bako sala boy nzamba fungoli nzela koto vous comprenez aesu kini boy ba ambassadeur yango mo mikolo to betela bino kolo kumbama kolo kumbama kolo de toujours kumisara encore akité vous comprenez de betaye bino quitter bino au monde mamoisa na Congo donc na vie tika otie la batu bakal tika na monter à mabepo et aussi mbalango te pour la minute ato uti na likolo ba mami na maso beti ba shito lelo gangi ko fait ambassadeur voilà ko fait ambassadeur on a un artiste lobi dans tabo matiki globo kitina c'est quoi d'accord man ambassadeur to za nango déjà donc nyonso sala pamba na yo olobi mutoko kipepe azati mais ba lobi après président ko folom de za deux personnes faut bazo associer suka mais ba fan ba loba ki onde fali mutala na sima est-ce que c'est vrai ça biso to loba ndeti ngai na loba o na moni nga pour le moment na yebike maître Gims na daju awa na Congo to yebike c'est mo pa omo mokonzi ba pa mutako zo so azate te na lobi bongo te na bi na yebi na ngai te nga na oloba o nga na yebike ambassadeur de la culture congolaise c'est mon pao c'est excellence
Voilà, c'est excellence. Voilà, mon père Mokondi. Nick Cheta, section d'où il a la tête toujours pembe na pembe. Trésor Bakala Bakalos, maître Mélan encadrement. Walobi Olivier à quel espoir Banambinza, il y a contre maître Ado Porto. On est toujours ensemble avec l'artiste La Montagne. La Montagne. Na quartier latin à Voya. Non, moi quelques secondes. On les gars, bon, qu'est-ce que c'est? Na quartier latin. Non, qu'est-ce que c'est? Les parenthèses, mais na banni dans les mots locaux. Ah bon, tout tu n'as qu'est-ce que va quartier quand on est à la oui, bien on est à la qu'est-ce que tu mets en carrière sur le mon banda web quartier latin. Oui, na banda la quartier latin, tout ça là, no qu'est-ce que pour ya Gino Caporé, tu n'as pas si pemboté, tout ce les karawana, tout petit peu commandant de bord. Mais yo ebikara no qu'est-ce que mon ene pino na yo ça la carrière na nga eza quartier latin. Voilà ça. Et ça li ke po bat baye ba la montagne. Ayo ça baye ba yo. La montagne na quartier latin. A joie formation to ba cadre karaya ki daye mambunyoso. Te nga kuna ba encadranga. Ah, est-ce que na star ba cadre ba former rote. Te bon former ngani. Parce qu'on va former ba tout hein. Formation dans la musique, tantôt éducation, tantôt habillement, tantôt vana bateau. On se peut compter en formation. Kasi encadrement là non zwa nyonso. Ponde to ya boto ya radea na roloba. Na bite so na okosa so na lobi place en lokuta ba téléspectateur ba otala biso ba roloba. To ya déjà to roloba. Na yaki na obwa déjà bien. Mais peut-être moi na ba erreur ya mike pour mutabotama sans erreur na mokili azalate. Alors Berer n'a pas mis na yaki nango, mais malgré na yebi déjà boulot. Excellence, monsieur l'ambassadeur Mopa Mokonzi, icône de la musique congolaise. Atali Kamoni a Pecho, n'enga boy, le roi Zana Maël boy. Faut qu'on a encadré boy pour lobby, à comme appelé Moutou. Donc les lots n'ont pas encadrement, parce que cadrenga. Donc si je comprends bien, donc Kofolomde avait raison, selon you. La musique, bah formation, mais bah cadrer musique, c'est pas d'accord. Mais formation faut qu'il y ait des bons mangues. Ngana soldat te va former ngana des bons mangues. Ngana musicien. Na soiranda encadrement. Ezate que na boudé so bandenité. Ngana yebi formation za des bons mangues. Formation za so komi au koti bulombila, au keso lingi ki fardc, au ki bons mangues bien ki tona. So lingi policier, au Keba Congo. Et pas général Kanyamaza na ozelo so komi wana ozu formation na 6 mois tango bima boye kakata. Mais ouais, son na maison na formera tout le fait papa oui m'a bien les formateurs des idoles plutôt, les formateurs des idoles papa oui m'a parce que la montagne bon temps ba formater le ba na sentiment ba cadrer bato. Wana o kotsanga na polémique. Wana za kana bango. Ngana obeta masolo ya quartier latin. Ngana ebike na quartier latin. Nazwaka encadrement, c'est tout. Voilà, c'est tout. Si tu as bien cassé la thèse ou encadrement, la formation était déjà dans le boulot. Avec formation, il y a qui bon mango, quand tu par rapport à la formation, surtout quand tu as des caméras d'animation artiste, là tu bêtis l'actualité. Dépose un animateur, Tilelo. Est-ce que l'animateur moko, na ba ya okuta msala, moko to mibale, ou ba marquer ma casse. Yoko tolobi moko me basé belé. Dans la classe primaire d'Alara. Attends, vous avez mais dans mon corps numéro 1 la position du boss. Mon corps n'a marqué ma casse. Mon était ya oh non. Enfin quelqu'un a baligné na yé. Yo ka est trop. Mboshi lui passe ça. Mboshi lui passe. Tout va crier na yé. Tumbote. Vraiment azaki ya mo boye. Azafe mo temps na yo ka yé. Nandoka ba mawamu pa na yé ba na osalanga bien. Malgré santé dans mon charme, tu vois, moi, Clambochi, il passe à tout le monde dans mon thé. Ouais, malgré Biga, mon micro, mon bacassir. Non, va blonner. Aïe, 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 y a l'outala, moi, na, moutikyo. Ah, wile, ma. Atete, kasadio, wilomo. Kulu, ya yo, danse. Ale, kitu, kidi, ya ye, aïe, aïe, yo. Voilà, merci. Voilà, star de Kortike, crie à artiste à Talaminga, avec un trop animateur, salam salavaya. Belé, Azaïra et Moroti. Basé belé pour na okape batutu kalochi. Na yoka bango vraiment pour na rosalenga te. Na yoka ba CNL, vient na CNL coûte na peso vraiment ba mbote belé.
malgré fait to benga na ti tala yo savoir ngani ngaso samulo asenya les sala bien moi le moins senya les sala babuna comment se bien ah yo biga mikolo ba voir moi charme to ki na nga bungu donc basianel baza ba vraiment boy basali ebele na quartier latin basali vraiment ebele ba pesi pena makam donc ba vraiment boy tango na interpréter bango na mimona ndeti na koti na kati na ena lati donc tango na boire déjà tobo bakale oh tobo bakale amame oh tobo bakale ye mwana wenda kunsumba dia pa mama bakutini ni baraje tolingi toleka bakale biso lekela bitu bya chana na o oyi matubile ani goma neka hale yu sagade do baba vemo boye basale belé no basala babilu mo boye pesa batu kaka elengi kwa ba ndombolo number one number one yo mama ye the distance away to ye. Voilà, merci Star, on est toujours de cortiquer la 4 étoiles des stars. En tout cas, on est toujours ensemble. Alors, artiste, on a un animateur à Kala, to Kenda Kota Bayaya. Je peux la chanson Oyo. Ba maison mère, ba Lelo, ba Fabregas Maestro, ba Ipaton Piana, depuis qu'ils pomba, ba Bina Filet. Ils sont tellement nombreux pour gagner un gonga. Ba Cultura pays vide encore. Et ba qu'est-ce que Kala, mais ba animateur, ba c'est ma jeune quoi. Oh, ba dans tant il aura ba Bino boy. Robin Salanga 5 animateurs, oh ba ça va me bien, oh c'est bien la bango. Après ça bango pe. Na obi kena linga ngo soute ya kotanga ko 5 animateurs mo boy pour ba animateur basé belé basala boulot na bango bien kota ko kasi utangi kaka 5 au moins teke baninga mususu wana ba oyima fort ba ko banda pe alo bakuna ya da sala nene ya da boy mais malgré ta musu na retourna et puis basalonga na beta aussi au betang mais au monte comme ba polémique comme yo qui mango pour la polémique nga do ntanga le 5 orchestre orchestre à 5 obimisa orchestre mo obimisa animateur mo wasala msala bien baza ebele mais tant yoko utangi kombo ya 5 monte et puis 5 yango 5 yango ndeti nani Jamaïque la maison mère Jamaïque nena Jamaïque formidable qui protéger base de à banzela mo eh bien bon ba on travaille na bango bien fusée de guerre na BCBG bah on travaille bien malgré non on a 8 ans faut moi yo ka bien té cascadeur na culture pays via ya wazo quoi cascadeur abo akrin pour monter ngo tu na ngai loko faut na ngamo pe na ebi pe na ke muto te pour moni ngana camarade ya ba bosser pour ngamo na bosser bolanda te pour na moi kasi o la montagne pe na bosser quoi. Je vais danser avec ma femme, je vais danser avec mon mari. Ça la danse des Gabonais, pas. Ah, musique, bon, ça boulot n'est bien. Je suis n'angoué. Ah, ça boulot n'est bien. Ils ont dit ma ça. Bosco na boye qui a ça boulot ma bé pour aïe passer la mission comme va polémique au final. Je comprends déjà. Boye ndé moi. Timbelango. Kasi na timbelango parce que au moni faut lura kimia. Au monde to sala boy. To yebani. Po to kutana na be mission. Po studio eza live ti. Biso beta ba live boye bien ngo to beta concert a yumi bo monande na boa ke frakata. To beta ba Cameroun ba Zambie bo mona ande la montagne la sala boulot na ya live ba to ba yebi makambo na oloba na okosa te ba fan na nga ba yebi nga ye wana komeka kutu te mais bateau msusu beaucoup misa wana ozo tangela nga wana so ba PC concert de 20h à 4h à Cocater mais nga boire ba concert msusu nga moko na dundongo penati na moko wana yebi na dans témoin vivant yango wana nazalaka fier na ngai na ndimaka bindima ndimate pona na peso ka courage bon sala hamsano bien omoni ba biso ba vie na biso omoni ba yayo tangi wana baba yaya ba sala makambo minene omoni ngande na abu na michaka na place na bango
monde na vandia nga mitara pena na génération na ngate ponde na vandia soki poka okutanga vraiment na obela so na vandia poto ki mara polémique bon qu'est-ce que tous na Congo animateur tout bakri na bango tunga na bwaka solo mais animateur wana so si on bwaka bakri animateur na tout il y a des batu misusu ba okurango te mais il y a des bosseurs misusu pe ba na Congo ba bwaka o ngape na ebi na vandi pe na pa Natalia c'est un bosseur. Oh bien si moi na oh c'est quartier la tête est-ce qu'il est yo maman Bexi mon segment ba Bexi mon a dit quartier la tête position de ça souté mais na marambo na te asini content na poste tout le monde ba vidéo na présence ça asini content nga na ebi na marambo na te mais la soldat quand même Bexi moi ah soldat ça bosseur a bossa bien c'est bien mais battle bon man ah yo lingi polémique trop nga tara na oki mango me yo ila polémique na bona nga ba finga nga na TV po mikolo ko mbanga mo finga batu biso finga na biso batu te yango moni tozo boya Bexi c'est un grand animateur na mboka na biso aboira bien ça na ya bien batu ba ebi so boye se ko zaka muté mabe po nga zaka na muté mabe te aboira bien ça msana l'équipe ba animateur belonga na ebi o ba tchara mbanga wana à l'équipe belé. Voilà l'équipe belé, en tout cas on est toujours avec la star, la montagne, tout le monde qui est rejeté vers la fin. Mais tout le monde a star, Bambo Tebele n'a dit appel, donc on a mon frère, aujourd'hui iPhone a dit juste dans la boîte local 1, contracté dit appel, on a plus de 143, 81, 17, 17, 678. Plus de 143, 81, 17, 17, 678, numéro du appel juste dans la boîte local 1. Bongo Bidi Apple les bambote na Izazou ba moyen Djibril mon tout de moi à 4 Izazou les mon pote on est toujours ensemble alors c'est tout le monde qui est vers la fin le programme en mouvement légende tous dans mon camp légende en tout cas quand on a né et si la télé légende mon monelo wa kitoko ba préparer on a extrêmement na style na biso na 4 sauter rumba mon président beta panzinga na matonga dimi on to zolo baké tango zo finga ramutu au finga na ignorance te faut tala ba œuvre o mutu wana zo sala so comprendre tala ndeti ba rumba oyo excellence monsieur l'ambassadeur mo pa mo konza betaka et ça ba tumsu so boudé no rati ko boudé mais na mutemo obi ke mutu pena le kinga o mona tande to sala émission bo o rotuna ngata msu mutu mo boye yo ko boye na ignorance mais na mutema no obi ke ale kinga ndeti exemple tokolo bana minute peut-être ngana on a kémicalité mais chemin kepoto mais le but est de kepoto l'équipe pour ça soldat mais il y a que des poto mais ça te ya danser vous comprenez pour ça to telemi boye yé moi ebi ke wa bosser na meka kuna ayebi ke mutu ana na meka te moi na Congo batu ba découvrir sima tala ko tu bo découvrir rumba bon si bo découvrir animation na noté c'est ma baise en légende ma baise ma baie oh to zo boya ko lo ba comprendre bien que en tout cas musique est silité musique ezali donc ba yo to moni rumba wana bongo so yo ki ba rumba za wana yo ki modèle quadra cora bossa mboka mais c'est l'ambassadeur niveau Emeli bon préparer ba tu me suis ba ganga wana bosser wana tala wana bosser tala ba bosser ba ebi yango ke wana bosser et puis il faut qu'on se le dise article absolu de héritage après ça sur l'héritage auto quand ça sera que chacho style chacho tikala s'impose tikala ti lelo s'impose ba vérité non bien bango nyonso ti ba ozo ba contrat na ba okenda so ba poto so ba wapi chacho na ba beta ya bango so ka chacho ba beta ya bino c'est ça le problème so comprendre kolo chacho na bo pesa ke rien mais au l'équipe na TV comme finga no sou kolo chacho vous comprenez donc ils a bien té il faut payer sa valeur na muto osamaka malamu Congo totika mitema mabe totika mitema mabe so ba pesi mutu a faveur mo boy bo betela e maboko bo bwakele ba fleur bino ka mutema mabe azandoki yo kansiye pena akosala botin bo so asani makama malamu pona ndene ebele osala peka makama malamu jalousie yango ezoboma yango moni jalousie ane kotiti na ba musique na bango succès si la raté et sili boy bien honte so comprendre tant to loba oh baloba ki biso to boya
mais biso toyebi ke ozoloba trop pour succès si là yo yango nde lo biso mingi okomi bilobela ofingara 40 ans kocha aisere yeli banga mulile papa ata yo moko 40 ans de succès 40 ans de succès tala ba rumba ndengeza yango nde toza bo tout sola bien ba rumba vio na beta o ti le on a ba fête ba tchang et ala ba leader musu ba rumba ba on ba fête ba tchang te so ba tchang le misi fête na makota o ina ngalo ba da vérité ke Kofi azali kolo wanga lo ba vérité ata na monyote ba bina lo bango déjà non bien makambo na lo boy so ba mona ngeza lukuta ba benga na pesa numéro na suka ba benga ba finga na bino eza ba leader ebele onga na yebi o ba finga ka Kofi ba nzembo na bango na ba fête so ba tchang lembisa ka fête musique pembe nikisheta mais na biso vérité mais ça na nzembo a Kofi moko to so ba tchena na fête au mona mutala la pongi comme nimba na yo mama to na biso ndaku ezati pour so ba tche spaghetti tout le monde au téléma bien na répertoire ba sans faire aspirine yebisa ngai wana kuteke eza so ba tchonga to bolingwa moke sala kati o ka ba parce que chanson fétiche mama ba telemi na batata na bana ya lelo o tune yo nzembo to mayo botamaka na yo kango kitoko lela Kofi na pesi kutu bana Kofi nyonso mbote ba Kofiette na ba Kofi na pe bino ba mbote kati ya la reine mère vraiment na pesi ba mbote be na ebike ndoza nozo landa donc bana Kofi tout boira toujours si mon pas au mokonzi pe mon pas au mokonzi ne tombera jamais excellence monsieur l'ambassadeur babi supporter passe voilà supporter passe tout le monde j'étais déjà star mon numéro de téléphone et puis bah dédicace bah remerciement bah soutenir radio quoi vraiment en tout cas on a sepeli ma case chaîne mo kitoko faut ba tu peux s'abonner toi qui est dans 4000 donc tout ça la chaîne a boy vraiment ba 4000 vraiment na éviter pour biso pena tala ba news a boy faut payer la chaîne mo boy pe ba 4000 niveau Congo sous TV boy Congo sous c'est le tala donc Congo sous TV donc likolo toujours mambo likolo et on monde be miso pe ya likolo po be miso boy batu ba ya ofinga mais biso to lobi neve vérité vraiment na les fort na pesi batu nion sont au ba soutenir nga ba mbote belé na pesi mbote na les grands réalisateurs to ba les grands réalisateurs Wazule Zule moi na France Wazule Zule Tachengo on a penaza les grands réalisateurs na kata France wana so batuboye baraté fo bo lukaka e Wazule Zule ça les grands réalisateurs ba Google na so ko beti o mona e Wazule Zule donc c'est ma potana ba HB na Etienne Pro yo somo do ba ebeleti so baza 4 c'est que ba so ba pena 100 ba ozwara ata 2 3 yé car soit na HB na Etienne Pro bango 3 kaka donc les grands réalisateurs wana Wazule Zule Tachengo go na pesi ba mbote belé Wazule Zule et puis na pesi mbote na tonto ya lala 365 000 aspects vient na ngai vraiment na habité na pesi mbote na Jolili Atala en chair et en os na pesi mbote na père na nga Ogima Jondo vraiment na pesi no ba mbote belé na pesi mbote na la reine mère Katia la reine mère vraiment na pesi ba mbote belé na pesi mbote na bana nyonso ya latino et puis batu nyonso o basepela na la montagne yeyo o amoni ke makambo e touché olimbi singa pona fingi na nga mutute na lobi na nga la vérité numéro na nga po mikolo pe ba makambo ze belé ba concert ba studio poto biso ezalaka o ebimi o ezolamba les gens c'est si là to lamba mususu donc sous pour ça moi libanga moi nini moi conseil so ngobenga nga na plus 243 82 66 18 657 plus 243 82 66 18 657 kubenga no ngate po finganga kubenga ngate po ke panganga mo teleme obina benge tanga olobaka alo to sikise mungongo po et ça m'a bien solo ozika mais oui mais ngande sko so ba meki bango yenda ozika obela liboma donc benganga to sola opesa ba conseil komelanga et ça la moi bien donc vraiment bopesa excellence mais c'est l'ambassadeur mon pas mon konzi chance à ça la na est normal pour bango baza bato babundi pe trop pour na mboka pour na culture mboka bo sepelate que
Moninga Nabino artiste, collègue Nabino musicien, a commis ambassadeur de la culture. Et c'est mon abisso. Bon, maître Gims, Bolo Belangote Point. Pourquoi mon père Zumba, Mobino Nyos, Botem, Matoy, le Wamboy, Solanien, il s'est raté. Voilà, ils ont raté. Boris Tarnera de Cortique, toujours la 4 étoiles des stars. Et moi, je salue les patrons, Ben Willy, les Gabonais, la puissance mondiale, les seuls fantômes qui sourient. Et Bambo, c'est la trésor Lyondoula, les patrons, les plis, frères Balobi, jouer Makambo, toujours bar le colo. Et Bambo, c'est la Arma Balov, charge en Palak, en direct de Grèce. Et sans oublier Bodri Matadi Mokonza Kassenda, Balobi, par ensemble de Bongo, na Marlo à gaz, charge Nabiso, Kaditoza, Balobi Alves, la Pulga, Paolo dos Santos, Guerrier. On est toujours ensemble et Jonathan Chiswa Kakamba, papa na Chloé, Jonathan mon pote à moi, Bambo te belé, na Isazul, le moyen Djibril, mon pote à moi, Isazul, le moyen, King Selova, King Selova International, l'homme qui chichota l'oreille du patron Abedachou, Christian Malou, Hassan Mbo, mon vie, on est ensemble. Ça parle le goutti général, Gilles Molicho, Balobi, Katsababi, Rouge, Héritier Watanabe, Nabosanité Tonnel, les camps, mon pote à moi, Martinanga, Pedro Massévi, la poto, Mondoui. On est toujours ensemble. Nous voici arrivés à la fin. Nous étions avec l'artiste La Montagne du groupe Quartier Latin, du Kofi Olomidou, ambassadeur culturel de Makambo, actualité Kanyangwana. Quant à moi, je vous dis déjà au revoir, à la prochaine. On est ensemble.